bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya monene BTV 3. Bonjour mesdames et messieurs et merci de nous rejoindre encore une fois sur le www.BTV3 Télévision, une chaîne qui ne cesse jamais de vous proposer tous ces dont vous avez besoin. Comme vous le savez bien, nous sommes sur tous les plans, que ce soit sur le plan politique, économique, socio-culturel, et puis nous sommes aussi dans le football. Mais aujourd'hui, c'était pour moi un réel plaisir de recevoir pour vous Madame Nicole Batafé, qui est présidente de l'association NEF 4 en action qui se trouve à Paris. C'est ensemble avec elle que nous allons essayer un peu de parler sur leur association et puis elle va aussi nous expliquer par rapport à l'événement qu'elle organise. C'est 8 mars 2019 et nous sommes avec elle. C'est elle qui va nous expliquer à propos de ça. Alors sans plus tarder, je m'en vais à saluer Madame Nicole Batafé. Et j'ai dit bonjour Madame. Bonjour. Mais le micro. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va par la grâce de Dieu. C'est vrai que vous êtes présidente, il y a association NEF 4 en action. Et puis c'est nous NEF 4. Pourquoi comme on a NEF 4 et puis NEF 4 ils a association et par la cas sur Nini but n'est pas amis. Pourquoi 9-4? Déjà, on a fait à Paris, ville nanga. Donc mboka la ngani tibandal, biso skotoza na ville juive. Département la biso eza 9-4. Normalement tant on a 9-4 des bandeli. Tobara tozoka ba maman ya 9-4. Après tu dis ah tozoka ba maman 9-4 tozo ba maman mususu te po na isa la biso ke o muto a été transport, o a été neige, o boy. To bité. Tu préfères na biso to ça tozoka ba maman 9-4. Après avec le temps nange ko élargir les solo on a surtout sur 9-4 en total bateau na biso ko adhérer na association. Après na solo na ba maman na bité. Il faut tout dire qu'on 9-4 sans frontières. Tu comme ça, 9-4 sans frontières. Donc 9-4 sans frontières, tu peux qu'on soit n'importe qui. N'importe qui a Kouta. Il y a le quoi Kouta Kasavubu, à Kouta. Mais Azalaka maman. Maman, Azalaka maman. Parce que les locaux là sur tout ça, ils ont des buts qu'on a payé. Si je comprends bien, 9-4 ils ont combo et outil quelque part comme on a besoin. Et outil par rapport que département là comme on a 9-4 donc je sais pas comment expliquer ça pour la Kinshasa. Donc tout ça va vite. Donc on a bandit, tout dans la vie juif. Mais c'est quoi yo? Ah on est finalement on a ma cabinet ba vote pour nous bah circonscription. C'est quoi ça dépend de département le district. Juste que 9-4 là, 9 la 4 9-4 mais dans la ville épelée. Dans la vie juive, dans la les roses, dans la Kremlin, tout ça hein. Donc c'est quoi ton boy qui doit là sans frontières. Na sans frontières tu sous ce bateau aux autres dépend du département on a été. Donc fungoli te élargir. Tu sais, bah tu peux pas à 91, bah tu peux taper à 95 pour la maman tout ça bah maman pour taper 95. Toi la maman pour ta tic Compiègne. Donc ils ont quoi Bazaï. Tu comprends Azoya. Est-il que Azan est véhiculé? Et maintenant, vous avez sur Nini, but n'a bino vraiment principal les aranis. But n'a pas dit pour nous aider. Ceux qui de salon ou association ils à Paris et Pelé, Oyo, bazo sala association par rapport au aider wana tozo aider mboka biso Congo. Mais par contre 9-4 tozo aider ka Congo même la poto ba doit souffrir. C'est pas seulement à Kinshasa ou au Congo, na poto pe ba doit souffrir. Tout ça les locaux on a pour nous aider déjà 9-4 c'est fait ça donc le restaurant du cœur ils a ba congolais ils a ba français. Ils dans la nini mo pe ça ba tout ba bilamba biloko kolia na Paris. Tu peux ça fait donc une fois. Tu peux ça donc na biso na Kitambo, l'hôpital Kitambo 2 fois même. Tu peux couper ça donc au Yasuka, na éviter si vous êtes au courant, maman on va na Bandal a couper les 6 oui. A Kinda prière. Namboula. Donc but na biso c'est pour aider surtout ça les associations ils ont ONG, donc ils ont ONG normalement. Mais na kati wana moni na ki orphelin te baza vraiment bateau bazali na besoin les sungi c'est ils appellent katé pour aider ka orphelin parce que tout ça association belé association quoi ba Mayasika tout ça association quoi ba Asolouange tout ça association ba Yuda tout ça association ba Maman 9-1 tout ça association belé biso juste ko taka na orphelinat tu comprends biso neti biso eza ba association mususu baza pe na ba maison ba orphelinat awa ko ba edaka ba association c'est belé na Paris
ozomona mais bassociation wana nyonso tu mosusu mpe baki bayidaka baorphelinat baorphelin quoi bamosusu badi mpe bayidaka na bahôpital bamosusu bayidaka bafemme violée ça ça dépend mais biso neti biso tokowana biso kozala side na eloko moko wana bavérité tokozala biso teke oyo toza na maison moko toyedaka non biso tosalaka kaka déjà nde tosala soirée journée internationale de la femme but na biso c'est pour aider tant tosala la soirée wana mbongo wana toyekala ngo tobimisi bambongo na poche na biso bénéfice wana toye koyede tozoyede kaka baorphelin te eya na likama moko ekoya neti ya mama wana toyebaki te ezaka na eloko oyo soki etouche biso motu mpa bozala pele mosusu azalaki nayebi te bamaka boyede na kongo eza ebele eza ebele eza kaka baorphelin te toza na bafemme violé mpe toza na biloko adroit maka boyede na kongo eza siko ressource na bino eutaka wapi bozelaka kaka le 8 mars ekoka boorganize événement bozwa barevenu wana nde bokoyede bato to boza na bapartenaire na bino mpe oyo bapesaka bino parce que toza na bapartenaire neti mbala oyo na ane oyo tokoloba teke tobimisaka ressource wana totiaka mbongo na biso po tosala soirée totie mbongo tosala soirée bénéfice tokati katikati totie mpona koyede mais toujours tant toorganisa soirée totiaka toujours bapartenaire neti mbala oyo toza na nimilita ana association sans fin yaza partenaire na biso toza na grande sœur na biso ya bibi a partenaire toza na titina ye aza mokonzi ya bayuda ye mpe ya présidente ya association yuda aza mpe partenaire toza na association de haute gamme bamama haute gamme bango mpe baza bapartenaire babibiche bagisele bango mpe baza bapartenaire tosala jamais soirée sans partenaire il faut qu'un partenaire azala parce que eza quand même sala monene eza sala 800 personnes yeba so billet si tokomati na niveau toteka ba 900 billets donc 900 billets wana koteka eza facilité mpona convaincre moto asomba billet en avance il faut vraiment bien expliquer quoi. Et maintenant objectif il y a objet il y a le 8 mars tant bosanga na kawana c'est 8 ou 9 non journée de la femme jour moi c'est avec na droit avec 8 mais comme quoi il y a dans semaine la semaine on te tient en haut le samedi qui suit. Donc alors le quoi vendredi 8 genre samedi. Et maintenant na kati ya événement wana organiser nini ba conseil kosenga kaka ba donto concert moko kobingisa musicien abeti on kosenga du fait qu'on soit déjà billet on se contribuer. Ah bon? Du fait qu'on soit déjà kaka billet. Na kati kuna la surprise ni batakuta. Normalement tant on a ça depuis la 4e édition. Mais tant on a ça la liboso les années qui tocha ba défilé de mode tocha ba musicien bazo mettre ba playback ba nini mais kaka ba maman o ba somba biso ba billet ba boyi ba bi ba distraction biso to yepona eza ko biso ba maman et mo to sepela ba défilé de mode ba bilo ko so do ni biso monter parce que biso tozo dépendre na ba mo ni ba li client aza mokonzi il faut que c'est quand même au client on est la première édition ba faille bien là qui doit s'améliorer au fur et à mesure de comme la deuxième édition ba sengi souko donc biso la na bango parce que à chaque fois tout ça to benga bango to tout na conseil ah maman Nicole malo to ngi biso boité malo to ngi so défilé on a des exceptions de biso to ko bini za mo na biso ko mo sa to indépendance ko mo sa bete ki mais ça eza mo ko mo sa to ki mo sa ko ko lula bon azu parole pour na bali parce que pas tant moment c'est difficile mais c'est ça a changé. On a beau non, on a beau oui, mais c'était obligé là non. Je peux dire. Andimeli ope. Donc maman va sengara, balinga mo ba playback. Balinga mingi. Peut-être au gros ça moko. Mais là ça peut être difficile hein. Maman a besoin de Paris. Donc on va pas savourer pendant soirée, payer pendant ba bini hein. Organisation va lier bien tout et tout. Si le loto qu'on appelle la 4e édition, c'est pas facile. Voilà, nous espérons que vous ira bien. Pour le monde déjà, avant vous déjà bandi quand vous n'avez puta namutu nanzoto et bandi et je profite de saluer mon boss Pierre Elvis. Au Azwami en François na peche ba mot théâtre Rebecca Solomo makamboling rayango apena kati ya France maman Nicole présidente yeyo azawana sokoya et ça moi bien maman Nicole
tout le monde a qui association 9-4 les bandes vous avez qui belé et puis vous avez qui dans plaire ya makasi mais les lots autres tout le monde a ba misusu bazate ba misusu ba kimi bolongoli bango to ba CP aux en a biloté non moni ce temps on doit l'association 9-4 on a l'association on a le 15 juillet 2011 faut qu'on pousse un micro bien pour écouter le 15 juillet 2011 et maintenant on a 4 personnes omoni ka eloko babi liboko moko esukola elongi te yango moni ntango otali na ba Facebook na biso na page na biso ya association 9-4 sans frontières totia logo ya liboko totia maboko ebele botolakisaki liboko moko nga moko tolasaki biso elingo marché te na bino abenga lisungi ya baninga mais na lisungi ya groupe ya liboso nabengaka omoni mokili oyo motu nyonso bokonzi babotamaka nango eza te ke nini bokonzi mpe babotamaka nango mpona kodirige bamama wana ebele c'est pas facile aussi mais nazali na équipe moko équipe wana tofanda na bango très bien mais omoni place bato bazali diable ayaka toujours kobundisa mais bazalaki na discernement te ntango bozosangana na bato bandoki mpe baza wana motu mosusu aye but eka po panza ozokomprendre but na ezaka po panza mais eloko le mosusu partout ya baloi partout ezaka na bakonzi ata na misala tozosala so toki tokuta toujours chef eza teke soki nazodirige bino kenesi to namoneli bino to nazomanke bino non soki nazwi autorité te eloko wana etambola te nga nazali lokola mama na kati na association mais oza na bana moko bato bazokotisa bango makambo na matoi motu so aye wana kotini kutuka alobilobi mais aolinga yiba 9-4 moi j'étais surpris ayiba si basala ba 9-4 ekoma ebota bana ah oui on a trouvé on va sceller tout 9-4 ebota bana oye okotini okala te mais oye obambino 9-4 mais moni nzambe na bolingo na ye baya po bapanza eloko oyo bapanza 9-4 baye boyeni eloko bokomi bosali réunion mais baparlement debout baza oyo soki osali réunion awa ntango bababili osala baréunion ya telefone moni nga lobe na biso te omoni te aso respecte biso te azosala boye te abon eza question respecte te même songo abotama nanga faso nanga oloba naloba neti to na oganga mais yo komona okwa nazo respecte te non moi je sais respecter les gens na la famille ya bonne éducation nakofinga motu te donc faut omoni te otoa bamama tovandi tosangana l'association c'est pas facile l'association eza facile te mais il faut ozalaka motema monene eza maman j'ai été en plus nazali motema monene mais c'était trop elekaki na niveau basalinga bavideo ah oui na video basali bavideo mais lelo nzambe na bolingo na ye bakenda basala bakata na mike mike bavanda te siko ngai manicole naza te yo nde olongwaki nga nalongwe te bango nde bakoselanga réunion omoni ka système oyo babeta kofi ke kartela te nyonso ke ngambe babetaka ngo na 9-4 bazwi mpenza bamambre nyonso bakeni batiki ngai nazala kaka na rose bayende tozala kaka na fifi madiata vice présidente nanga tozalaki so na mama joli kuta yoteki apene ya kokota akuta deja pagai wana tellement tonosambela nini église moko atikala na ngai totikala 3 na réunion na niveau so nazwi membre babengi mamwe nakokota kuna kunekuta esimba te mama na moyibi mama na koye omoni nzambe ndenge akofundaka bato nzambe akonfonde bango lelo bango bakatana mike bazala te bavandaka te baza te mais nga lelo nzambe asalaka grâce nakoma na mama mete nakoma na Francine nakoma Katia nakoma na Bibi Bunga nakoma na Annie Kichabi 4G donc associé mata susu moni nzambe asalaka na lolenge na ye na biso bolingo obimisa motu de ridicule nzambe alingaka na ye bongo te moi le cœur de l'homme c'est Dieu qui connaît l'humilité précède la gloire eloko mpenza esalanga ngo wana ofingi nga olobi elelo 9-4 ezonga nango donc 9-4 eza nango ya nzambe tozosala association ezala na salaire te kute kotaka kutu na budget na biso parce que ntango tozocontribue wana eza bambongo eza na kati c'est par amour osala yango c'est ça
eza par amour mutu moko azwa salaire aza te mais tala ndenge nzambe asala makambo na ye na soirée année oyo tozwi moto apesi biso to ya 2000 euros baivoirien bapesi biso to ya 2000 euros donc nzambe aza na ndenge na ye asalaka makambo na ye na vie so okuti eloko ya motu kolinga tokotola yango eloko ya motu eza na kokaa ya motu luka nde tobakisa baide ngati nabengai bamama wana mpo tosangisa baide baide mokoka kaka mpo to kaka toede parce que balobi soki oza kopesa ezonga mais boye bozwi baide mosusu bolinga bopanza bolinga tokabwana epesa tozalaki bien ezalaki famille mais bopanzi famille wana nzambe mpe na bolingo na famille yango bopanzaki bino mpasi botikalaki bofamille yango mpe esimbi nango voilà tomoni mpe mama aza pembeni na yo toyebi te moto na nzo na nsima awa na Kinshasa to ndenge 9-4 eza élargi na moment nazwi ko basollicité nga basala 9-4 biso na ngola na koko yingila dans la 9-4 biso toza biso nyonso tozala na Paris tosala siko ndenge nini bamembre na biso biso bazala na Kinshasa maman Sandra parmi maman bazala na Kinshasa baza 5 baza na babobete baza na igeti ilela baza na eli bato baza mo ebele parce que au cas où tosala don biso toza te délégué représentant la biso basali to et tout donc lelo mpe à partir na bango soki mpe bamama mosusu babenga na ngola baza na besoin basala eloko mo na ngola donc toza toujours même esprit même idée otambola kaka na bomoko il suffit kaka tozana biso kaka na bolingo omi dans tout but eza nango amour. Voilà, c'est très bien ça. Et nous citons déjà par rapport à notre émission. Est-ce que le mot de la fin, Isali, va programme après le 9? Bon, ça, c'est Nini. Est-ce que vous en avez déjà participer à la ville? Pour le programme, en tout cas, nous avons année, tout ça, la journée internationale de la femme. À part Wana, nous avons déjà 100 billets. L'association 9-4 sans frontières. Déjà, tant qu'il y a déjà 100 billets à participer. Donc, on tient déjà un de plus. Pour voir mes accueils, le 9 mars, on a parlé des congrès de Montreuil, Journée internationale de la femme, adresse Binomo Boyebi, métro, ligne 9, la Robespierre, donc c'est juste à côté, on t'a Citico, on t'a taxi, là à Paris Penza. Dans la porte de Montreuil, à partir de la porte de Montreuil, ok, Maramoko, palais des congrès. Donc le programme est en côté. Mais il y a un peu de temps, on peut dire que Marambo et les gars, 9-4 dans des associations, tu vas dire ça équilibre. L'équilibre, on est là qui s'y donc on est 9-4, à ton Bundisi, à ton Salini. 9-4 équilibre. Donc, matakana ngote et kitakana ngote et zana ngokaka équilibre. Donc, il y a mon abba maman boye belé pour la journée internationale de la femme. Pour la dame putain nabino, maman africaine au communicat. Na la carte avec mais tenue africaine toujours. Système kaka li putain ne balbi ba maman balbi e kangeli et keseni. Donc là tali putain on a mode africain. Tombola par contre ezali modèle non so kotongi. Donc to Alexa Bamidel ou a gagné à bouteille de champagne. Donc putain na yo vraiment hein mode africain. Na tous senti pendant que ba congolais bazali, tous senti pendant que Afrique. Donc est-ce que numéro zaté? Ko benga kuna bi ya kuna poto pona bato bawe so ba billet na page na biso na Facebook bezali na Facebook par contre ko mali 794 ya ngo ko même na messenger pour na so ba billet tala lelo réseaux sociaux ça ka bien na kili mais on te ka billet de loin na te kili maman na mon Allemagne to kato ko fenda donc to te ka billet par-ci par-là na Bruxelles tout est que chez tout Bilomba, donc tout est habillé monde entier. Déjà sans frontières. On vient aux États-Unis, Yaka. Prix habillé, peut-être éviter. Prix habillé, 30 €. Déjà, Napoléon Nakati, Massama Kosomba, champagne, 60 €. Whisky, 60 € na Coca. Belaise, 30 €.
bière nyonso tout 5 €. 2 canettes à coca 5 €. Baba mama oya pour nous sur Congo. Babi bana Congo to simba na maboko Congo elonga. Donc to simba na pour na Congo na biso. Donc poto kende liboso maman mutu batombo la biloko. Maman une femme sage bâtit sa maison. Moi signé à Salaka. Donc soki moi c'est à Télémi mboke bongi. Donc ba maman Paris. On a yebi bino nyonso tout do simba palais des congrès. Ba béret rouge. Il y a parlé de congrès, Patricia Makoso, Patricia Kandolo, Nancy Mandengo, Belé, Feli, tout va fidèle, Nabiso, Chantal Wengela, donc fidèle, il y a parlé de congrès, on va tigre à bisoter. Ma bien Nicolas Taboté qui 5 billets, nous on est parmi. Donc, aux Anabiso, haute gamme, tous en habillent ensemble. La maman lumière, il y a Bibi Chaoundou. Il va tout ça, Bibi Chaoundou, Konzi. Donc, les millions sont Simba. Ma solo surtout ma femme de luxe donc tout ça ma mamie belé on l'association de Paris et comment tellement belé nous te faisons la cas habitude à aider donc et là on se retrouve là na comprendre donc pour la tout ça mani biso nyonso tout ça l'événement moko parce que moi on a but dans ezalaka Congo but dans ezalaka ko aider donc tant tozo sona pour y tozo kabona pour y ça un sens moderne. Voilà, on est pratiquement à la fin de notre mission. J'avais reçu pour vous Madame Nicole Batafé, qui est présidente de l'association 9-4 Oizobina à Paris. Avec un peu pour expliquer, Bissou, Makambo est comme là, on a 4 associations. Et puis, le projet Nabango au Bazanango, le 9 mars 2019. Mais, Ngai Nabino, Tokanelo Moko. Numéro est en Aséona, et pour Nabino. Bobenga bino bato boni ba dédicace ba publicité ba maison na bino ba faire na bino yebana bobenga za numéro ezawana to kosola bien mais je ne peux pas boucler cette émission sans pourtant remercier le président Jules Makofo na kati Allemagne ba partenaire officiel il y a UJK Union des jeunes de Kalamu ozawana olanda biso okibosombela mama Annette Malidi na billet akiti na France wana le 9 mars a sepela pena ba mama Hôtel Pesa la Mouébélé, voilà, Glody Makofo, ça maman net, ma solo et puis France Lotique, ou autrement dit Marie-France Manzongani, Bambo Théâtre, aux appels na Katia France Wana, Bétamon tout et ça bien, et puis na Katia Belgique, bah métro comment là, Fallon Bongeli. Bétamon tout, les 9 et ça bien. Na ce qui peut jouer la séquille singa, jouer moi la séquille singa. Bambo de tout, bambo de trop, na bino batunyon sous la nakibiso depuis début émission et puis na suka. Est-ce que na bino, ba remarque na bino numéro zawana, obenga biso mais pour na lelo, tout ce qui s'y awa. Au revoir. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site ya munene. BTV 3.